Tozo comprendre te bande on a biso o bazo kende bazo kota Grèce à partir ya Turquie. Ba naufrage zo salema wana. To mona ki o salama ki pe kuna na États-Unis na bande ko ba uta ki Brésil. Kaka ane oyo. Et pourquoi ils ont à la biso? Et bande on a biso o bazo longwa République démocratique du Congo. Pe bino bato bozana poto bozo tinda bande on a bino bozana besoin ki bande on a ba rejoindre. Est-ce que destination ton zela nini? Parce que dans monara Mayouana et Turquie na Grèce entre la vie et la mort. Parce que souci toi na ngopene zande pona bino ba ebokat sarabiso ba passer soi-disant bota la radingi oboye ba de non faut bocha bato boye ba nombre de personnes bocha na dingi ba motema mabe wa vraiment foi metema mabe nombre oboche biso na dingi oyo dingi zo bimisa mu pepe kutu dingi ko tum pepe bien te meto mati yango bozo tinda bato lokwa ba nyama ba ke na banka ko kufa po bino bolia ba mbongo ba $700 ba $800 ba $900 obo liende obo so ba vie na bino letinga na pesa mais da pasi po boye ba ke ba bon moya bato oyo etikali na mai oyo eza na mutu na bino Nzambe ya trop merci ya trop bao bayaka nzela oyo bozala kaka mayele donc Nzambe ayebi nga Elvis no sa yebi nenga na basimani na bisino bambote maki to na uti na liwa me Nzambe abiksi biso bamisi bakufi ciao bande on a biso batikali awa eza pasi en tout cas ozoke wa parce que eza liboso nazo nazo liboso nenga nazo merci simba telefone bato yako esona ah eza na sima en tout cas na mawatro na ndenge tokoti Grèce mais apasi bato bakufi ebele nga Elvis na pisika merci na Nzambe oyo akoti biso awa parce que tosali plus de 40 minutes na mai tozobenga babato bazo kozwa biso te donc di tomasi topedre mo bato ebele biso tolata ba sauvetage na ba ope balata ba sauvetage ba biso bakufi donc eza mwa Nzambe donc namoni kosambela Nzambe za makasi tokoti Grèce mais tokoti Grèce on a passé na souffrance de remercier grâce biso toza bon moyi ah Nzambe pasi tozolela pasi tibo mona nga boye donc Nzambe kaka soki Nzambe te belelo onga tikala mayo bele nga lelo sambali mena tikana mayo nga Patrick Samba mena tikana mayo donc nous omona tozolela bande ko na biso bakufi awa na mayo ebele bande ko na biso bakufi na mayo awa Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue, chers internautes, il y a Congo Température. Boy, malam, mon site Nabino analyse sur le net. Napesi merci Ming et maman Rosette la fleur d'Ambour. Oh, allez vraiment notre maman sociale, maman bonheur, maman paradis, maman vraiment cher à biso à l'aise. Un grand merci aussi à l'agence FDA au Bazali sponsor producteur il y a émission le Lara Congo. Nazo pesakara annonce na bandeko nyonso boza na 4 coins du monde, boza besoin ya kotinda mbongo na bino ekoma Angola na bandeko na bino baza na Angola. Bo contacter agence FDA et pas Fabien de Bito. Ozali na rue Dublin numéro 18 à 1050 na Bruxelles. P na Paris. Torope Sabino P numéro de téléphone na bandeko nyonso o bolingi o boza na Paris boza na besoin ko tinda biloko na bino bakoli soit mbongo na Kinshasa P Angola. Un grand merci à Amigo Ngombo, le véritable parisien, le véritable Djikin, Babi Mokonza 26 commune, Clarbo pour la mignon garçon de Paris, Baby Face, quelque chose qui se prépare. N'a pas Simbote aussi à Monvier, il y a bien marqué Auto Zengamambo.
Otto Zengamambu balobi triple nationalité mona Irlande ya Tongo na bosanité Patrick Bilan Fouamba Blaise Baston, mes condoléances. Le long de Bomoninga Peggy Titan, vraiment dans un amour, il fallait que tu n'aies noir. Parce que tu dois comprendre, qu'est-ce que. Et le Roni est les cas. Biso ba Congolais, chaque année, ba Congolais, bazo koufa à l'étranger. Et les lots analysent sur le net, tu le bela bande qu'on a biso ba koufi, na maï, il y a Grèce, na Turquie. Bande qu'on a biso ba outaki Turquie, bazo kota Grèce. Oh, tout le monde peut bande comme ça, to yebi ba famille mususu, ba misu pe ba yebite. Mais je pense bande ko ba komo na ba bilili, ba komo na ba photo. Oh ezawana. Ceux qui ont retrouvé ndeko na yo, ont retrouvé bien ndeko ya connaissance. Pona to type ko komo na message moko ba komeli ngai. Bonjour Peggy. Moko azawana azali leki ya Olito Louvoezo. Ve Olito Louvoezo leki na ye. Azapé parmi na bateau bozo mona ba photo. Bandeko boza na Bruxelles, Paris, Canada, Hollande. Tozo comprendre te bandeko na biso o bazo kende bazo kota Grèce à partir ya Turquie. Ba naufrage zo salema wana. To mona ki o salama ki pe kuna na États-Unis na bandeko ba uta ki Brésil. Kaka ane oyo. Et pourquoi ils osent à la biso? Et bandeko na biso o bazo longwa République démocratique du Congo. Pe bino bato boza na poto bozo tinda bandeko na bino boza na besoin que bandeko na ba rejoindre. Est-ce que destination tonzela nini? Parce que ngala monaka mayuana ya Turquie na Grèce entre la vie et la mort. Ezala ba o bazara na Maroc. O ba kenaka ba kota. Parce que tozo mona na eza du coup je crois n'habite na kobenga ngoni eza mer. Et ça fleuve, mais qu'on bangue ça déjà, ça long trajet. Bah tout ça, le bagage on a colonné en Turquie pour nous comme à Grèce, c'est ça ce qui 1h50, ce qui 1h combien. Malgré ça, mais tellement mayango. Liwa ma eza liwa moko mabe. Et ça libiso pas si tout le monde ba jeune frère na biso, ba sœur na biso mi balé surtout, ba sœur na biso oh wana na oh bozo mona na bilili wana bande ko na ngai. Vraiment zo ça la passi. Et ça la passi. Ba immigré congolais au bazo kende na étranger. Toujours bateka ezaka kapoto est-ce que vie ezaka kapoto bande ko na ngai. Vie ezaka kapoto. Vie ezaka kapoto. Bande kolobi ba bengi ngai titan yoza molobeli ya peuple, oza molobeli ya biso ba internaute. Soki yo lobi tolandaka yo. Yango na ye na mawa parce que ba oyo ba kufi baza bandeko na biso baza ba congolais ba congolaise baza pe na famille to boité Kinshasa eza vraiment to yebike toza na ba difficulté makasi bandeko pe bazo kende pona pe kaka baluka pona basali sa famille. Tozo compatir mawana ba famille nyonso o bandeko ba kufi na maiwana et surtout bandeko ba bazaki na katia eloko wana mingi bazaki ka ba congolais étranger bazaki kaka moko algérien o pa kufi bandeko sali pasi poto eza paradis te mais tokena kaka poto pona ko luka moyen de vivre. Pona ko sali sapeka libota otozo tika na Kinshasa mais comme il passe comme il ko bangisa même batu et surtout nzela wana ya Turquie Grèce o bande ko ba kota na nzela mai ba misupe baleka na bango sain et sauf o lope bazana ba Paris bazana ba Italie Clairement bula ebisinga peki titan il faut lobela likambo oyo tanya siliki motema ya ngoma business ya misi ngoma bitita lobela likambu oyo bande on a biso ba diaspora to yebi ke bozo luka mwa mbongo na bino ya pasi bozo tindaka pe pona ko aider famille pona bande on a bino pe musu ba rejoindre bino mais nzela nini baza ko yela o ezo surtout lo ba ke comme ezala problème à gouvernement ceux qui ont besoin ko kende poto na voie normale. Zala na tranquillité, zala na patience. Poto eza paradis te. Ba ope baza kuna. Baza pe na makambo bazo mona.
lelo nga nana ndeko mwa oti kobenga nga a titan nazolinga kaka ke nafandisa mpona nazonga Kinshasa na kofandisa na nga parce que mboka na ngai kaka toboyi te eza nzela ya mutu nyonso mais destination nzambe nde mutu atiaka yango nzambe nde mutu apesaka mutu destination nazosenga na bandeko tu ba diaspora même ba oyo baza na Afrique soki o retrouver mutu moko na kati ya ba photo na kati ya bilili boza kotala soki oyebaki ata famille na Kinshasa parce que ba misusu nanu ba monter parce que boyebi kaka réseaux sociaux ndenge ezalaka batu nyonso baza essentiel te ya kotala ngo misu baza na Kinshasa msu ndeko akufaki baza ko bomba nanu ba vérifier information mais biso to nena lobaka on est là pour communiquer informer to landeli information tina source to monyango même na presse ya bandeko na biso ya Grèce o baza na Grèce o baleli butu moi bandeko na nga ezosala pasi mutu nyonso alingaka kokende mpona kende koluka mpona asalisa famille me makanisi na biso eza makanisi ya nzambe te tala bandeko bakufi trop jeune na bandeko bakufi mutu aza na 50 ans aza te mutu mpe kozala na 45 ans mpe aza te tala bakufi baser na biso wana tala kutu condition bane kofanda na Turquie bomoni bafoto bakanga na bachambre bandeko toyoka mawa na bavi na biso mpe bandeko oyo boza na poto bozotindaka mbongo mpona bandeko na bino bakende koluka visa ya Turquie bozotia bandeko na bino mpe en danger toboyi te bamisusu baleka mais tala ba oyo bakufi lelo na ane moko banaufrage esalami combien toujours les Congolais tokomi kokufa lokola bataba lokola basoso baboma biso mabe tokufa na mai mabe Congolais komi instrument ya nini Maman Rosette de la Fleur d'Ambour alobi Peggy Titan on doit communiquer informer futilité eza malamu mais eza malamu te parce que ngana komona ke to yaka boye to pesaka ba communication moko boye mais siko tanto na minute oyo bandeko na biso bakufi bandeko na biso boza na presse bozo compatir nini na bandeko oyo na lisolo bozo yoka parce que na yebi yango nazolo ba Peggy Titan c'est la voix du peuple maloba na ngai na lingaka et traverser ba océan et traverser ba frontière les gens sont très tristes. J'ai même de larmes aux yeux. Cordon Nanga Shadak Discorette tant amoni ba photo à regretter. Igor Mintu monté ma Denis Fabiano. Rishi Kapinda minute boza na Paris. Congolais zo kufa lokola soso pona ko lukanzela poto. To boyite to zakaka biso moko te. Na Kinshasa ou bien na Congo to lukaka nzela même ba Gabonais ba Maliens bango tout bazaka ba clandestin mais ya biso peuple congolais ba komi c'est comme si ba organisme même na uti kotanga na tongo awa na moni revue de presse moko ya États-Unis et commis eloko moko boye dans les autres sakara ke Congolais ou bien Africains ont un poto comme paradis. Même babiso to batoza na Kinshasa tozo vivre toza na pe mandenge mona batbaza na poto. To boyite nga na boyite ke batba kende poto. Mais to tala ko kende poto yango na condition nini. Le to yebi ko kende moi poto ngo direct za moi passi. Mais le lope maison Schengen bazong c'est biso toza pe na ba ambassade lelo o bazali ko accorder visa. Na Turquie ngona bandeko na biso na bazo vivre ndeni même bazo koma na Grèce to mona ki na biso zéro mabiala aloba ki misère ya ba congolais na Grèce o bazo luka d'abord nzela ko kende Paris o bazo la te malgré bazo sala ba misala moko bazo se retrouver te bandeko na nga naza na mai ya miso na ebelo ko nazolo bate
botala kaka bilongi ya bandeko bakufi soki retrouver moko benga numéro ya Peggy Titan soki oyebaki adresse toko informer bato toko informer libota namoni ser moko abenga lobi moko aza leki ave na biso olito luvwezo ve soki oza na Kinshasa so oza na poto mais babi ke oza déjà informé mon vieux bébé chat na Belgique na pesi mbote na pesi mbote na mama na pesi mbote na mama na ngai mama Eugénie Kasai na pesi mbote mama bisika za mama Arlette Matoko na pesi mbote bisika bozali Patrick Bilan Fouamba mona Irlande na Tongo Amigo Ngombo le véritable le célèbre Clairbo Boula mignon garçon de Paris Marambo et Sali Passi ya Gelor Papa na biso Zoro Mabiala alobaki yango alobi misère ya ba congolais na kati ya Grèce bazo luka kaka nzela nini bakota bandeko bazwa pe chance ba koma lelo pe bazwa mikanda ba ali na ebite soki réalisation kozala to mekata ko solo na bandeko baza libanda ya mboka esali pasi esali ya information bandeko na biso bakufi na Grèce est-ce que ko betela biso lisolo soki eleka kindengeni mais batilinga juste photo ya bandeko parce que écoute bana mbinza baze lele bakufi mbinza ozone bakufi bana mbinza ozone baza combien bana mbinza ozone o bakufi baza combien 15 personnes mais après c'est sur une information que Amela Kima après c'est sur un hôpital mais en vérité vraiment il y a des autres états suite mais ban après fini balé bana maman ba kufi moi mais aza bonne santé bazwa déjà bandeko wana bautaki Turquie bazo kende Grèce donc bakufi na mai oyo donc information na minute oyo bato ope baza bakufi parmi ba photo oyo tomoni na internet presque bango nyonso baza ya kokufa baza kokufa ma pona mboka na biso mawa la photo na vendre normal bazol comme na ndenge ya bien te normalement babi na normal prise la caméra on dit baza ba sans papier bazol ka ndenge ya kopila bazo senga kala na ba pesa mbongo mukie ya mbongo le pesa la bachara ba on na condition mais o baza ba mbongo mukie ba zo ba bachara na bona ba bato wana ba bato ya mukie wana ba kwe ya ba kende komone era base ta na makambo kongo base surtout biso ba kongo ya pe poto ko makambo ba ndo yo komi so jika sonde ni mais le repère malonga to mona bete ba mona ba souffrir na poto ngona no be bazo kendaka kongo pona ko susu vie bazo investir na Congo biso ba congolais to nika ko kene biso ba ko ya poto ngata poto ngo on peut paradis c'est paradis mais ya ba condition bon en plus comme marabana surtout là sanga pas bon na bana c'est bien te bana souci pour na bana nzela na ndenge na yo ke ya risque bongo bana ba kufa bongo pour rien ozo futela bongo ya kotra ozo somba net loi bota bengisa mwana na ndenge bengisa obengisi mwana na yo na familial pe boma la ngombe bengisi mwana ina fois normal ke umucha mwana na ba risque bongo un souci vraiment les services sont pas si ils sont ni surtout tout le monde yango dozo le la monter mata kutu eza pas souci makazi merci beaucoup maman merci beaucoup boyoki ndenge vraiment maman biso aza na poto ndenge ayebisi biso abengi biso babike bana ya mbinza ozone balobi ba o mingi bomoni wana na photo
baza bana mbinza misusu pe babike bamelaki mai bayaki ko sauver bango mais 15 personnes oyo bakufi babi majorité bana mbinza aux zones vraiment esali pasi yango mama na biso oyo abengi biso alobi na biso alobi babenga ngo nini ba recommandation soki babenga ni soki familial o alobi na biso batu pe bakende poto na voie normale tango kokoma pe jika ngo kuna eloko moko pe ya malonga peut-être komona mais ezosalaka pasi babi na bana mibale bakufi pasi na sur na deuxième partie na biso ya émission boromona tokosala tout pona tozwa ba photo ya bana o bakufi donc eza vraiment information moko réelle peu précise peu claire na bandeko bakufi. Quant à moi je dis un grand merci na bato nyoso barolanda biso partout dans le monde. Merci beaucoup na maman na ngai maman Eugénie Kasai, maman Arlette Matoko, tantine Mami, ba maman na ngai nyoso bozo soutenir ngai na poto na Paris partout dans le monde au besoin soutenir ngatozaka pour communiquer pour informer maman Rosette la fleur d'amour Rishi Kapinda na pesi un grand merci Jo Lili Atal en chant et annonce mon vieux yena bosanité na Canada bandeko baza na Canada na pesi mbote na Jean Chambaré de motema ya mami Chamba na mwana na bango Yohan Preston na pesi mbote na bateau tout vraiment au besoin ko soutenir ngai Peggy Titan mbote na ngai na Fabien de Bito mon boss wazali kolandanga pe na mama na ngai Evelyne Bolebe na pesi mbote tokomi na suka ya émission na biso analyse sur le net. Je pense que ezalaki message o to elaki bino na tongo alelo tokuta na mikolo zali koya. Merci beaucoup na bino bozala brancher pe scotcher na Congo Température. Merci na équipe technique o accompagner nga Shadak Discorette derrière la caméra. Régie finale ya Christian Mukendi Touré pe na pesi mes condoléances na Blaise Baston na Moissina et Virginie Baston. On se retrouve à la prochaine. Bye. Mamana ozomona o bato nyonso tosala na bango accident omoni bato nyonso tosala na bango accident nzamba bomoi topesa yo nini Yesu awa vraiment touti Turquie vraiment destination Grèce nzelo bapesaka biso baconseil mais tolingaka koyoka te biso toza awa toza mélanger bacongolais toza mélanger na bacamerounais donc bato bakufi nde baza awa bandeko na biso batikali na mai oyo nde tosola boye bandeko na biso batikali na mai oyo nzambe asali biso grâce biso oyo toza na bomoi nzambe pasi tozolela pasi ti bomona nga boye donc nzambe kaka soki nzambe te belelo onga atika na mai oyo bele nga lelo sambali me natika na mai oyo nga Patrick Samba me natika na mai oyo donc ozomona tozolela bandeko na biso bakufi awa na mai oyo ebele bandeko na biso bakufi na mai oyo awa bandeko na biso batikali awa eza pasi en tout cas ozoke wa bisko eza liboso nazo liboso nenga nazo liboso merci simba telefone ya bato yakwesa na mai eza na nsima en tout cas mawa tro na ndenge tokoti Grèce mais ya pasi bato bakufi ebele nga Elvis napesi ka merci na nzambe oyo akoti biso awa parce que tosali plus de 40 minutes na mai tozobenga babato bazwa kozwa biso te donc di tokosi toperdre mo bato ebele biso tolata ba sauvetage na ba ope balata ba sauvetage ba biso bakufi donc eza mwa nzambe donc namoni kosambela nzambe eza makasi tokoti Grèce mais tokoti Grèce on a passé na souffrance donc to remercier nzambe ya trop merci ya trop bao bayaka nzela oyo bozalaka mayele donc nzambe ayebi nga Elvis nyonso ayebi nenga na basimani na pesi bino bambote maki tonauti na liwa me nzambe abikisi biso bakufi ciao.
parce que souci toi nango peneza nde pona bino ba ebokati sarabiso ba passer soi-disant botala ra dingi oboye ba kenan fo bocha batu boye ba nombre de personnes bocha na dingi ba motema mabe ba vraiment vrai metema mabe nombre oboche biso na dingi oyo dingi zo bimisa mu pepe kutu dingi ko tu pepe bien te mais tomati yango bozo tinda batu lokwa ba nyama ba kena ba onka ko kufa po bino bolia ba mbongo ba $700 ba $800 ba $900 obolia ne obonsa ba vie na bino netinga na pesa mais da pasi po boye ba ke ba bon moya batu oyo etikali na mai oyo eza na mutu na bino boko samba na nzambe un jour nga na pesi mbongo ya nini ya na pesi botala mai botala mai botala basaki botala bandeko na biso batikali na mai oyo bandeko na biso batikali awa na mai ozo mona tu oyo ba bato ezo luka no bibembe nde bo mona boye ba kano rapide oyo ezo luka no bibembe tala dingi tozaki nango yango wana dingi wana bozo mona wana yango diki o biso to mataki to uti nango banda Turki dingi mobimba elle moko deja ezako bima mpepe banda kala yango nde bomisi bato ndongo zo mona nzamba sali biso grâce nde bo mona biso boye to uti na kati ya dingi wana mais nzamba sali biso grâce to biki bato bazolela omusana mabe neti nga napesi mbongo na ngai ya kano me bamati nga na nini ya nini ya regrete nzambe azala monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,